yani fati soki tati akoma homme d'affaires ofe la mise hors divise baboti na yo balingi nga te yani ti baboti ya vie balingi ye te bango banzambe ya se vanda na mobali vie na nga vana na mwasi mo balingi mpo mwasi na mpenza donc abagu na yo te kwa epi mwinde ezala manzo tozela bongo ya vie na nga mawa jibe mpia na mingi malgré ya nde wumeli koleka meanga ya ezani balle de match. Balle de match. Biso ko to sala film balle de match sila to sala après to sala film belé. Balle de match na ebike ko salama. Na eba sa mari to ka mari a divorce na ba na yeba bébé chéri ne ba na kitoko. Mais ko moi si mo boye ana ba kiss na eba makamne bébé a Lucas Sasoni oboti na mbali te ba na pete za ndaku na boko ma place moko to eba kinongo. Ba nzembo mbila bela mba mobali ya bato mobali ya mobali donc ide kiambi mobali ya Natasha basimbi na landa o galo nenela lina mayombo losangela lina o on sokoje montre encore ejama beti fabela ombalela miniti velengo ya o mama ye fabela ombalela miniti velengo ya o mama ye ibodo koinda botuninga te bana poto site ya sikeye Kilongo TV Kilongo TV Boss abonné ebele Kichaka leri nyosho kichakati mopepa sika tolima mopepa kala te mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatunyaso Kilongo TV bisous bye bana poto bana partout bandeko balandi ya Kilongo TV chaîne au impact chaîne moko social et la biso masolo ya ba artiste mboka na biso et ça là moi bien lelo to ko surprendre artiste moko na ndaku na ye ya solo ya bimaka tanto bengi esi so ki azana ndaku to esi teke to yo sala émission netika to betele tour mais to sola na ye ezabo Marie-Jeanne Bololé nebi ke bolingaka ye bo sepela ne mingi ampanzi nanga. Bonjour Marie-Jeanne Bololé. Bonjour Abi Mavinga. Moi je pose ça là un peu bien. Ça là ba bet mutengala ne ma pongi na ye. Inala ma pongi na nga. Bima chaque jour. Ce que tu as bien on a quand ça qui est tournage. Tu as OK tournage tali. Na lelo na parler ça moi surprise. Te lelo na ke tournage te et moi ba fatigue tara tozaki na anniversaire ya Fali Maswaku. Donc moi ba fatigue ba nini puis mon Dieu tango sene ti moko ninga na bien. Titi na lilanga kande na yibisaki yo yango ni okuti nga ndako. OK, ça c'est très bien. Et longo na Marie-Jeanne Bololé toko solo là par rapport ya ma solo aux un monde artistique to ki makambo mingi. Bobi papa le tumba simara tu kotika biso artiste mnene ya mboka na biso les poètes to beta li solo na ye longo na Marie-Jeanne Bololé to ko beta li solo ya ndenge ba uti ko yiba mbongo na ba obstacle ya mama Iwaso ezala kaka boye banani bayate batu boye bamonana te nzoka nde mbongo ebimaka tout koya artiste okufa ngape fona za na organisation ba vérité et loko nini babenganela ka bato et ça les polémique for Marie-Jeanne Bololé to kobeta pe lisolo ya d'artiste ba ya opposition ba komi ya majorité pe et ya FCC ba komi FCC na ya cash to solo na Marie-Jeanne Bololé et la majorité na opposition te commune opposition zo ba souster majorité ba souster FCC na cash FCC nde o ya bandeko bazena pouvoir kala cash ya bandeko ba diriger mboka lelo ba artiste ba komi to kobeta lisolo nango lelo to kobeta lisolo lelo Marie-Jeanne Bololé zo wila nini na basi ya poto balobi basi ya poto nde ba soutenaka ba artiste na biso
basi ya Suisse, maman aux États-Unis, au ya Hollande, ya Finlande. Qu'est-ce qui se passe entre bango na Marie-Jeanne Bololé? Balobi basi ba 7 selie ba mbeli. Soki omeko kita na aéroport moko atokokata yo. Ngana bi basi poto baza bakuluna te. Marie-Jeanne likambo nini? Tokobeta lisolo ngo awa na Marie-Jeanne Bololé. To bandana nu na lisolo ya matanga ya Mame Waso. Marie-Jeanne, Mame Waso pona yo azaki nani? Azaki, première dame du théâtre au Congo. Première congolaise vraiment où Azaki théâtre, Azaki Mame Waso. Est-ce que au tikala pe ko jouer na Mame Waso? Atika ko jouer na Mame Waso te, vi na ngambuta mawidi na pesi ombote. Vi na ngambuta mawidi donc Viki vita ma senga fana sa la film mona ye po yim tapisenga idemo boye. Mame Waso il a fallu a jouer bokilo nanga mais dans la circonstance qui permettait quitter dans la tikala ko jouer na Mame Waso te. OK. Et Mame Waso a Koufi aussi sangolwa Mame Waso est dérangé qui quand même. Oui, il faut déranger quand même parce que 82 ans d'âge, bon, ils sont belés mais comme ça beaucoup fait même 100 même 90 tout ça mais 82 ans. Ndengo lobi ki azaki kobela ezaki déranger ngate bisa ine Mame Waso beli bo négliger bo kipete tango akufi na ene bo bimi bo tosele matanga moko ya bien ezana na niveau eza to honorer mémoire na atayo moko te wana vraiment ozana raison. Merci. Énormément raison ozana raison mais to sala ki organisation mo to sala ki yango na to kanisa ki fallait to kendo ta Mame Waso. Et puis les jours où le président JP Massamba membre to kanisa. Oui, naza membre to kanisa naza membre ya NTPC, naza membre ya Pakosiko. Donc naza partout parce que naza artiste et puis bango nyonso bazo sala pona biso ba artiste. C'est. Ouais, naza placement hotel naza partout. To kana ke to kanisa bato kende hôpital kotala Mame Waso. Mais tellement biso l'air bon bazo kende wana surtout na ba tournage tout ça nde yango et permettre quitter. Nande to kasango ba kineti lelo lobi Mame Waso Koufi. Ça là il passe ma casse. Bon, c'est Dieu qui donne et puis yemutazwaka. Voilà. Marie-Jeanne Bololé, Mame Waso Koufi et na bobseka Mame Waso to moni ba artiste bazaki belé mais disons avant to kende kokunda ye kotikene kokene asuka ba bengi ba artiste ba jouer maman Marie-Jeanne Bololé a ko jouer. Na matanga Mame Waso jouer au sepelisi batu au longoli batu na mawa o bazaki na yango après te koyoka moi yiki bimi moi boyokanite e yindi lisusu kuna bameli Marie-Jeanne mbongo Marie-Jeanne Bololé bameli mbongo yo bameli mbongo ndenge ni yo muto za mungala ya deingo na biso ya dei mama na madebo donc ya dei et puis bino nyonso bozaka bami ya Marie-Jeanne Bololé. Tant on a bon c'est téléphone ça m'a communiqué mon appel ça un rabi là on a bon c'est téléphone ba numéro na on répondre à la question parce que une question mérite la réponse. Merci. Là on a bon c'est téléphone ça ba numéro belé na perda qui donc ceux qui tout aye bien na sukali kandolo ya dei mama na madebo na ba mususu boko melanga de façon que na zo ba numéro na binopo na za nangote na perda téléphone nazo récupérer ba numéro kasum ta benga mta komelinga ya de ina biso donc on a besoin de makasi komenanga numéro et ça la bien et puis donc ma chérie nana sukali donc danser ça sur l'équipe bango nyoso donc pour binoso bike non na koli mwan muke mais sinon oui pena ning ça loket donc l'équipe bango komelanga pour ça la moi bien donc yango wana même ba melinga mbongo oui bamelinga mbongo parce que na presta qui mena na zui le côté et puis bon tellement nazaki nanga wana nazo sala we sengaki soki ezalaki ke bapesanga na bandaki on a marti na longo na marti tito ye place bataki podium bamso bakenda ekutu komela ba masanga na ba oshwe tout ça ko sala ba ambiance menga balobi bazotanga pe no boya toki ba artiste tokende na befale wana place bataki podium na résidence ya Mame Waso nde bayo toki continuer matanga kuna ngai oyo na continue ki na kendaki tokendaki tikuna na presta ki pe lisu kuna et puis tomo boye
namonaki bayeko babengi ba chroniqueur bapesi bango mwa quelque chose wana mais nayebi ke ezalaki mpe ya bango te mpona moki ezalaki mwa moke makasi bapesi ba chroniqueur. Moi je savais ke baobenga biso mais ti tovandi wana mpe babengaki biso te. Bon lokwa mpe nazalaki na nga nazwi lokwa tozali na biso na mimika bongo na chef na nga mishombita toyaki olongwa na biso ti batamoko tovandaki vraiment donc bazotala nga mpe babiki bana mbongo na eyali te bato na ngai eyali te donc nakipe mpe te nake bango baolakisaki bango nde baza bato apasi bazwa mbongo na biso bamela biso nde toa na mbongo nzoka eza bongo te motoki ya moninga baliaka te donc yanga moto na olandani boso eza président JP Masamba mpo ye azalaki na de tout le baba association no comment ça ya miyibi ya organiser ba obsèque bo yiba mbonga bato nga na regretter moi quand des ana na ko benga kutu même en pleine émission na ko benga même président JP Masamba en pleine émission mais na obenga yepo wale nza wani na obenga ina sinon président za pipona ya uzata moi 50 nango ba pesa nga on a été sur bokabola quand ba pesa sustain déjà nengeza na ici non senga ye so pesa nga raison na osala ngo pe émission au président JP Masamba na association te po mezate obonga na viva association te futela nganda ko ba association te lesa nga tokanisa yango na lobby te ba musukutu baza ba réunion te mais so ba kufi bazolanda bango menga kinda ba réunion c'est puis na bina vai na ngebe yese yo kinda réunion te alors mais le so kufi ba olanda wa kanso kaka poto kanisa za po na batu nyoso mais soki na nga na bi na yebi bazaki kuna bazaki batu nga na olanda po omoni président JP Masamba nga sola na bien e comme atomela bambongo nga na sola na président JP Masamba bien même lobby na poko sola na ye alobaki ni te masoli ne makambo na te donc na obengi nde lelo na pokwa o na obenga ye donc to sina yo kaka parce que moi ka place vandi o émission msu na sala kyango na sala kyango donc yo te ye donc yo sikondo poser nga sur question ba poser nga pe même question donc na ko benga ye po yende na sola na ye bien président JP Masamba na otuna ye mais ndengo zo monela nanya melimbo ngwa JP Masamba bakosiko to pe saka Kongo te bango nyoso ndeti lisanga ya bameli lisanga na bango nde bamelinga mbongo po soki mutu azalaki wana okila ngai mawanga na guti nde to prestaki yanga non te baleki na biso babana topesa bango ata quelque chose misusu bazalaki bazaobenga bango baboyi kopreste tozalaki wana tozaoyoka baboyi ngana ya kopreste mpo bamelanga mbongo seke bayeba bakomela bino mbongo bameli wa mama nga sikolo kwa nazala mwa nazala barespect na nga namona ekake toza na bato baobela Marie-Jeanne Bololo kame baministre bazalaki wana bato ebele bakonzi bazalaki wana akoki kodecevoir te babengi komba Marie-Jeanne Bololo fona kende na sala bon nous étions là Marie-Jeanne Bololé. Je pense que Coco Dema ces images on va suivre comment c'était ces jours-là lors des obsèques de Maman Ewaso. Marie-Jeanne avait presté, c'était très bien passé. Suivons un peu cet extrait, on se retrouve donc tout juste après. Tatanga ina yepa ina yo awa mpo naza na likambo moko boye ejo tungisaka ngai makasi mona na ngai atwaka sensite abeti na developeli aganye kasi moya kende mpoto iyete na jolela na yebite mpo na nini likambo ejo landaka ngai tango nyoso na bomo ina ngai mametika katete muzo loba mulimo za kukoti na ngai meme zo kumona familia yo familia yo zena mulimo yankoi familia yo zena mulimo mboluko wana libota na ngai wana libota na yo mama go sambe merci iyoleleo na moni te mota yebi kri ya mama Ewaso zate iyoleleo sia meme merci lukulo ye awo yeba ketango yawa kerijo na yo za total ngana sa prophète lu na sakana katie kombo na ngai panza na sango mobimba bayebi ka prophète na biki saka yango na yokaki sango na yo na yokaki mpenza sango na yo te yo bikisaka bato yango na ye mpo na moni molimo ya blocage freinage jo lataka ngai na bomoi na ngai kasi na lobi te nakoki kozala boye te nakende pa basalata epa bamalabu na lobi te na ye pa ya pere mpo yo nde moto obikisaka yo nde moto opisaka nguya yo moto ofungolaka nzela mpoto osala mpo na ngai nakende yango nakuloba mingi te alitia mabolongo wana kia mabolongo wana mama nati mabolongo ngane ze prophète na shaka negate nakupambelila yo
na kombo na Yesu yo mulimo eza kukanga mama oyo yo mulimo eza kupelisa mama oyo nalobi pima eta mulimo ezali buloba nalobi pima yo mulimo oyo nalobi pima ngai nakobima te tika nzoto mama oyo nadondu na nzoto oyo yokobima te okobima te yo oza nani otelemela ngai na nzoto yo oza nani damosi na ye oza nani damosi na ye bolikambo nini okangeli mwana oyo na ye awa mpo anajikita ye nakanga ye akende liboso te ajonga kobe nsima bala te makambo nyonso esimba te na bomoi na ye aza obepo ye mwana wana asali nini abetaki nini olobi mwana wana abetaki nini yo mulimo mwana wana abetaki develoteri bandeko ngakutu pasiteri nabeta develoteri nano nakenda te bongo mwana oyo nde alinga kende nalobi mulimo pima na kombo na Yesu kota na nzoto na ngai nalobi pima na kombo na Yesu kota kati na ngai pasteur ngai na regrete makasi mpo namoni makambo oyo ozosala eza makambo oyo ozokumisa nzambe te omoni te nafentaki yo beba fenti nakosi yo kasi na ji yo na likambo moko ya moke ojo olobaka makambo oyo ezosepesa mokili te mpo na nini bolekaka na ekanze ya bolobaka lokiliko na ntango oyebi liloba nzambe te yo okende kotelisaka sanse na yo kuna twa maboko na yo lakisa bino bato bozalaka kotelisaka sanse bokenda wapi najo otuna bino nalobi bima na ndakuna nalobi bima omonisika nayokisi yo nalobi bima na ndakuna nalobi bima kita eza mawa mingi mpona banasala nzambe alelo eza mpasi mingi mpo ntango biso bamama na bino bewaso katolina tozalaka kosala okomona te mosala nzambe ya solo azoteya mpe liloba nzambe ezokokisa. Voilà, je pense que cet élément fait plaisir à Fiston Bastien de FP International, Agence d'Assure, à Diezola, London. Merci beaucoup à Papa Dominique Kiele, Mwana Musakata, merci à vous. Merci Maman Méline Zemba. Merci Epanayo Mikolo na obengeka antivirus. Lobby antivirus na obengeka ndengwana. Bobenga Maman Méline Zemba antivirus. Maman Méline Zemba ye libanga ne mususu. Antivirus. Ombre noire. Ombre noire apo maneno. Apo maneno ombre noire antivirus yayo yangwana. Apo maneno ombre noire antivirus nazozela kaka donde babaka kozela kumeza kopola mais nazozela apo maneno komela mbongo batu ya komela te. Nancy Moleka, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Nancy Moleka. Joyeux anniversaire. Makambo kitakaba Nancy Moleka. C'est formidable. Ataba melie mbongo. Wana penda joyeux anniversaire Nancy Moleka. Le za mardi dans le beza mercredi za mukona yo. Joyeux anniversaire Mimika Bongo. Ma copine chérie. Happy donc joyeux anniversaire. Happy birthday to you. To you, Mimika Bongo. Thank you. Bana les 10 boza mingo. Ingénieur Aimé Kouchi. Joyeux anniversaire à vous, ingénieur Aimé Kouchi. Joyeux anniversaire à Mipandi Manya depuis l'Angola. Et revenons à notre sujet. Merci. Bomela bonka moto. Tena bon, na bomina nga moto pour moni vie nanga kaisese maleka pesa nga ba conseil trop marge makamsu subeta ngo karasa la bomé. Eza musu photo dénoncer bango na télévision, n'est-ce pas vie nanga kaisese maleka. Pour ba yo kapenda ba yo kasonia boni voix donc il faut ba yo kasima pour ba bosso ba mela souté. Oya le biloko ambwaza lambangu. Boule doke na sima ou. Te balie blo Marie-Jeanne, balie blo en boîte. Marie-Jeanne azala mokakatano. Mokakatano sunde. Matatati. Marie-Jeanne azala matatati. Oluki makamna Marie-Jeanne keba. Ngamoko na bengelo bango babuma moto bena futela nanga bango. Nga vana oluka ka mbongo ti ba tukutu mbongo bana ba mbongo belebele kutu balemba na ba mbongo te bongai munane lokate aka moto pamba kaka elobi Natasha Singi mama na Arona Elias donc moto pamba n'est-ce pas le verset Champs-Élysées moi si ya pembe. La question est ya bolukela Marie-Jeanne quelque chose pour abuma moto atika bande koniana mbongo baliaki ezaka ya famille les linges sales se lavent en famille et tozongi na lisolo ya Papa Lutumba Simaro et Marie-Jeanne Bololé Papa Lutumba Simaro OK je pense que yeba Papa Lutumba. Ah oui très bien. Beaucoup tanapé.
ndeka biso balingwala oleka boye. Bonjour papa. Ok. Oui. Donc vous avez presque venu moko yo zaki venu oya ba ngazaki donc eza isangi après libenge. Biso za juste en face à Notre-Dame. Ok. Donc en face à to ya Notre-Dame donc biso wana na ba Vivi Malongo, ba Mireille Malongo, famille Mapwata, famille Masikini donc biso tout. C'est l'onio c'est pas non pas papa Lutumba Simaro de Manuel. Papa Lutumba zaki so courant kei. Soki courant kei. Au mona a sensibiliser ba jeune à côté wana tout. Yemo ka pesi mbongo. Apesi mbongo pour pas zungisa courant. Mona ba garçon ya Keti Buta libenge côté na nyoso ba kota mushi wana quoi. Au mona sensibiliser penza batu parce que biso to kota 24. Maintenant on ba pona vanda pe kota mushi wana na mona ba heure papa Lutumba ke courant kei. Mona yemo penza temisko to sandine ba petit na ngwala nde makambo ya bimisi mbonga pesi. Balande pe courant zongi. OK. Wana penza nde ya so. On appelle ça na buta. CBS eza na buta. Ouais, eza na buta, eza na buta. Et à part ça na musique na ye nini retenant par rapport ya carrière à papa Lutumba Simaro. Bomba mai na yo ya miso. Ukolela masumu na yo. Na boyo simba ngai na nzoto. Maboko na yo matondi makila. Makila ya motema nanga ozokisi. Otubinga ndeli kongaye. Kende basukola yo maboko epai ya sango na Benito papa yo moko poni nzela wana oisko ngasina yembe esina nisina kina kimongo donc wana maître Simoka beya kabe ya we na beta ona ba kimongo boye okolela masumu na yo Sangi Tumba na maboko na ngai usalaki mobulu vie na ngai neti osala mobulu na yo boye komi sikobere mpenza na nzoto na nga lokola mwana nyonso akosalaka na maboko ya papa pe mama kasi naboyaka yo te me yo nde sikoya mbebiste wa mbebiste donc mystique olukaka kombo na ngai esambo me matro ofela pe oyebaki yango iyo fela mama banda ndeni bongo iyo fela mama lelele Patrick Mangaza papa sengela ngai pardonna ofela fiancé na yo ya liboso ye wana koma lelo ministre oyo ya mibale ye wana koma lelo docteur oyo ya misato Biblos Mbize, ba gros bisous. Yani Fati, ce qui t'a dit comme un homme d'affaires, au fait la misère divise, babotina yo balingi ngate, yani c'est baboti ya vie balingi ete, bango banzambe ya se vanda na mobali, vena ngavana moi so balingi, pour moi ça na penza donc abaguna ote quoi, na boyote Olingo paseleki yango na kei komeka nzoto mboka musika nazali kokende kuna pe papa pe mama teo pokwa nyonso na kozala kokanisa yo misere ekaboli biso mokolo yango na nzili vie na ngai manatino papa na Cecilia mokolo yango na nzili liboso ya komata na pepo na bongoli miso sima na moni yo ozali kolela fela yo tomboli loboko opepinga na kitambala na ti maboko na muto zoka na kingo na ti loboko na kingo zoka na zangi ata chenete pona tikela fanta nanga souvenir a misère ekaboli biso nyongo na yo na kofuta Karine Basonga Egypti dengo tengene bike bosika na musika me na sitombolo motema ya ministre Dienga mokonzi ya fondation Malasa totali kuna na jabu tomoni boss de boss Pitunzolani agence G3 donc Tindi mbongo par correspondant sombelo biloko tindi na Kinshasa Lubumbashi partout Cape Town Yorkville donc partout na agence G3 ezawapina eyala 38 na Kasavubu donc Gambela Ethiopie donc wana tokuti agence G3 na biso vous avez emporté na banzemba Lutumba takas aseba œuvre belé bêtisité maté belé
Papa Lutumba Simaro, paix à son âme. Tous là, corps à Papa Lutumba né été. Certaines mais comme peut-être la fin de semaine, 2 semaines prochaines. Ouais, tous là. Beaucoup de programme nyonso. Moi na bango lingwa la yeyo, Marie-Jeanne Bololé, certainement paix à Zala wana na matanga. Na ozala te na ozala ba mission sunde na ozala te mais pas le Papa Lutumba na te point. Te bango pe ba yo matanga biso te. Oh, matanga ngo za obligatoire. Oh, mais c'est obligatoire te po biso so kenda kuna poni. Po biso ne to kenda sko ko gumba mais na ba benga bino. Ah merci. Ba bengi bino te? Merci. Ya suka na okende ka Papa Lutumba. Oh. Si vous avez papa chéri au kendete. Papa chéri aza mutu nanga mena okete. Okete poni. Te non papa chéri. Na lela donc naza. Jibem piano. Omoni ye donc premier musicien nanga na linga na mokilo za Jibem piano. Bon? Oui, Jibem piano. Mais donc ba fali penda bokila lokonde fala pekato mais ya liboso za Jibem piano. Mais so je m'attends okete. Bande on a baza kuna lokwa ba sege minyo bande kunanga ba bokila. Mais so la du matango. Ba chanta misine lisimo wana bande kwa Marie-Jeanne Bololé mena okende te. Okete. Ouais. Po ba mba yaka oya binote ba comédien. C'est bon. Toko ba so na so Marie-Jeanne tant on a que so mbandi Lutumba Simaro je ne sais pas na moni na kati c'est comme si aux ba compte te rendre, c'est comme si tu te retrouves dans les chansons. Voilà, bon, na se trouvé pena makasi puis oh venangaye mama iden kiambi motema ya Natasha Nsingi iden kiambi yonde makambu papa bana ya Natasha Nsingi mutu moko esalone diposo lela bon naza problème ba vivante baza problème nanga pour vandika bo moi si moi bandi ko benga wala ba de n'importe quoi donc yenda na problème nanga po ngana problème na bango te mais na pamba te Marie-Jeanne nandeni boka mobali onanu kutu na lo bana bêtise na nini ça bien te nandeni omoni za basi belé ba oyanga bo mitsa mupanzi pona moni mingi ba kuma kota lo comme ça be o Marie-Jeanne no lo bina biso mbala poto bo lo bina biso boy ba oyanga na zo lo bana bino boni voilà bo mitsa mupanzi Kevin essaie ma bomita mopandi donc Vinanga Freddy Dos Santos bomita mopandi donc yo oyebi likambute Richard Bondo bomita mopandi donc ils ont basi mususu na poto bavanya ba mabala ya kato vanda nga vraiment nde na zamande Marie-Jeanne Pandi na zabon sino nga ya kato vanda nde okusinga ndako na tele na ndako mususu oh basé belé donc basé belé so be tambu sa micro na bino kendo na famille na biso basé belé et puis so na bina tanga ba komba ba mibali yango pe na lingana nga te ça là pena moi geste après tout ça puis moi geste vous on ka ya ofele bopani eza mususu azobisanga so na ye vraiment Marie-Jeanne to botanga bidon oya ko kutinga ka bo pra ka ba moko yo zinga banzo botanga wa mubali bon so na bibongo mwasi na lesbien bongo baso ya Suisse ozo wela na bango nini oh mais bango batu balinga ko vana mbali yaka to vanda donc ba bali ekutu te po un homme marié wande musume bo vana bino ka boye o aye bo vana bino yo poza na ndako nesinga bona ndako na tiki nanga na ke nanga kuna na ke imwa mikolo obenga o marié non bozana ki camaraderie disons bozana ki camaraderie ya Félicien Yoko moto na Nzambe na yebite sino oloba mabe wana sko baboti bana te wana baboti na lobi mabete po boboti bana te et puis ezaka yaka to vanda non e pa Nzambe peza bongo te poni tinga na kontana na bata bongo te yo neti oyeka bo to vaninga no sanga yo fiancé nanga oza fiancé nanga te oza camarade nanga oza camarade nanga longo aweketi na Suisse ndenge nini ozo wela nini na ndeko mwasi oyo azana Suisse ndeko mwasi wana na Hollande te po seti sambele to ko siemisa na Hollande ku te po Suisse za yete po na okende pe Suisse na aéroport ba okatolito ba okatanga te na okende Suisse o moto na tembeti na okende Suisse yo ko zombala bato nazimu bala moto te dolo banengo lobi okozwa camarade ya bato bafanda danda kumoko o confirmer mobali ya yo soki abala yo mais je vous dis au confirmer mobali na yo so abala yo n'est-ce pas esprit babo motema ya Jerry Mukulu bako wanga na yo esprit babo bonne chose na Jerry Mukulu motema ya esprit babo omoni skonesi boye omoni ba couple bavandaki babino photo légaliser makambo mais basala de makambo susu basi basala na ki camaraderie
bazana ki camaraderie kala mais basala déjà makambo mususu mais mariage nde ba réaliser ngo. Okay, mais déjà au moni moi c'est déjà mobali ozuma quelque chose otindi pe na famille moi c'est le bata kofi hein balanga aimez-moi marie-moi comme tu le sens nga so sentinga pendo sentinga ki Marie-Jeanne Luka moi geste po nga na yaka na mabala yaka to vanda te poza mingi yaka to vanda ya mobali na nga ya mais putain le bibi no mo bata poto Agasi butu putain le bibi no mo bata poto ah boniko après to miracle salinga bo poto bo vandi pe batango ebele bo sala pe bo zo mbo ba futa bino bende bo ba futa pe bino bien siko pour mbalanga balo bozene bo vandi ka ba 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans ba sali geste te donc faut mitala quoi je miro apinza hein o mitali ya nini makoko so ya nilungi beni bena nzoto natangelo ne komande ko pembe zate ngako so tangi eza na bango raison rabi ba fia théâtre batungisa mabala na biso ba fia théâtre msana bango yangwana Marie-Jeanne yokutu batu balongola ka yo oh bo balongo ba il faut balongola parce que na bimana mbala batu te il faut balongola nga neti wana nazoloba na force nyoso omoni wana oloba na force nyoso pourquoi parce que nayebi mutu wana aza marié te nayebi aza marié tataka marié divorce na bana nayeba bébé chéri ne bana kitoko mais ce que moi si mo boye ana ba kiss nayeba makamne bébé ya Lucas Sasoni oboti na mbali te bana pete za ndaku na boko ma place moko to yeba kinongo nzembo mbila bela emba mobali ya bato mobali donc idée kiambi mobali ya Natasha Gypsy dengwa tengene to pesa bango ka motema passe yo mo poyo ka motema passe onje pe libabe Marie-Jeanne oke jouer kuna balie yo mbongo na matanga mame waso koto susu mukolo mubali asiliki faire embe mukolo mubali asiliki kuna ta Marie-Jeanne luka mubali na ye eso amikoya ka Suisse awa bani bo benga ngajwa na Suisse na Suisse poza mutu te kokode mampandi biso na aéroport to kita Marie-Jeanne na ke Suisse poza eza mutu te n'est-ce pas venanga na beti Patrick Njoli venanga Patrick Njoli donc yo yebi hein oluki penza ba tabasolo na Allemagne donc Patrick Njoli n'est-ce pas les anniversaires chance au bois ka moi si abi bois ka ngana mbali na ngai j'ai changé au comme si mbali te nzamba zo mona nga na misu na bino tout o vandi bo tala pena na bois ka moi na tam komote na bois ka yetepo na bois ka yete pour mobali atangela komba moi c'était pas bien aza marié te puis na yebi aza marié te na yebi famille mobimba donc on a bango makambo yeza ngo naza nga makambo na yete na yebi famille mobimba pa na boka bona nde normal silika rabi tika na ba question to le kama musu nandeni kutu c'est basé nango kutu te na tiki c'est basé nango kutu pour omoni za batu mususu ya bosola bien bimisa na omoni za batu mususu ya bosola ne pe bien mobala ngo kutu donc biso bangala mais ngana za na moi pider potaka moto na nzambe ya nanga Félicien Yoko te na chance ni na olinga na loba nde moi eloko mo boye mbe msupeza bo mona na pe boyiti après to mona pete to mona pete to tika ka lisolo ba pe ba vina nga masolo to tika ka poni bolingi te ni sina boka itindela yeme motema Jenny basinga wana c'est bon mais ce que yo moi so na tanga nga yo kombote na tanga kombote bona otanga kombo ndeni batanga nde kombo ebike no batu na nga anga ye to tika ka lisolo ngote vena ngala kasi mosolo lekino ye yobosana ye kuna bamelie mbongo kuna mwese bato siliki Olivier susu abosana petit te ba vena ngama to solo na bango ngaza ba vena ngapo omoni mutu na mukilo foza ba vena o batali babite petit na solo ane bien neti vena ngazi ko munduti bon séjour na kin vena ngazi ko munduti c'est un homme marié, hein, mbali o ba respectaka, vous comprenez? C'est ça. Na ba vie belé, le quoi ba Freddy Dos Santos, na ba vie nanga. Donc deux fois té. Ba pesa nga conseil, mais ça na ba mususu. Hein, ma wa trop. Neti ba frère Richard Bondo, ba o ba coiffer Kenya. Tu peux continuer. Donc, oui, merci beaucoup. Jaco, bino ba comédien, tout le monde a bino awa. Yembele ka pe mena bandeko bazena pouvoir.
na poto utu basiliki ba musicien ba comédien ba obeta suso wate phénomène ba combattant ba fâché allez les loyo siko kosika bango sili les ya na kosika bango siko sili tika na sisa mutuna boke bolie mbongo ya bandeko bazali na pouvoir bolie mbongo ale les loyo yo pokenda na Dubai totika makambo wana allez les loyo élection salami pouvoir ekena bandeko ya IDPS bandeko pe apoto mingi basiliki bakomi na bango vérité des urnes bino na mbangu boke susu mbangu kota ya IDPS bokomi luka susu bozwa mbongo kuna bokomi kosenga batia bino na 100 jours nini d'abord bokende luka pembe na bandeko ya IDPS kota ya Fachi bon nakoki ko boto bakende na ndaki yango na TV pona zaki na programme wana te bon toza na mboka projet salami batie projet ya ba artiste comédien te yango ni bandeko ba président ba yaya baleki bakendaki pona ko réclamation disons ko réclamer droit na biso donc ezali droit na biso yango bakendaki ko réclamer eza te ke boyeboye mokili eluki eloba esala non eza bongo te sikona waki peke bozobanda deja batournage ko boréclame bato na bino ale bapesi bino bafinanse bino naki bobanda tournage mo film 100% Fachi en tout cas nga na film yango naza te seke bino boza kotala lamuka so bandeko bakendaki te baza kotala lamuka depuis matanga mame waso makambo yango ebandaki baza kotala lamuka donc kotala Martin Fayulu misusu baza kotala Fachi Martin Fayulu bandeko bazali na pouvoir baoyo afese fidélité eza susu te donc bacomédien tout balongwe déjà yo oza koteni naza bisika oyo ke na kozala oyo naomonaki bayebi ke Marie-Jeanne Bolola azali mais oyo aza soki na FCC FCC na lamuka na cash donc 100% Fachi misato FCC nde wapi FCC nde bozali kala oyo kote bozali yambo tozalaki na place tozali na mama après lamuka nde oyo ya Martin Fayulu lamuka Léon bongo mususu Fachi cash 100% Fachi ya siko ekomi 3 cas to oyo bazotourne yo kendaki te en tout cas naoloba vérité wana naza te wana nde ya 100% Fachi naza te donc biso tolinga neti mutu akipara intérêt na ye mutu akipa intérêt na ye nga oyo alingi nga na olinga ye oyo mpe amonika okonte nga te tovivre kaka po ata bafaser na nzela mpe baovivre ndeko asalaka te maliaka ntango nyonso bonga Marie-Jeanne Bololi ata moto akonte nga te donc nzambe azali nzambe ayebi un jour aotaka tovanda awa na mama asali baton ebele mais na mwa temps eta ya mwa suka oyo mpe makanisi ne nzambe abi parmi bato wana ozoraisonne donc zwa mpe Marie-Jeanne Bololi mama ni mama abengaki mpe nga nakendaki nasepelaki mpe tozalaki bavalorisaki nga makasi bavalorisaki nga donc epana natikala na souvenir moko ya makasi sengo mo ya makasi koleka donc momona kaka na Waterwall wana ba Congo ona Dubai ti ona Waterwall ozomona mama ni mama mwana biso sifo moni petit Laurent moni na bakonzi donc des fois te donc bango wana biso ba artiste ko ba souvenir ya Waterwall. Ça c'est très bien. Waterwall. Eza ba msusu ba ti ba kufa ba okoma na Waterwall te. Donc eza ba souvenir. Ba souvenir donc ba msusu petit ba kufa ba okoma na Suisse te. Ba msusu ba kufa okoma pe na Suisse te mais surtout okoma ba États-Unis ba wapi partout dans le monde to tourner ngo pe na poza ba msusu akesu sakangami pe ka tingami na Suisse atambola apete. Ponga na bezana ba sebele lokola ba lela le vers des Champs-Élysées azo tambola ba ya deyingo mama na made bazo kende ba Chine ba Turquie partout ko luka. Mais eza ba msusu avandi na ekaka po ya deyina biso za femme mariée. OK. Ya deyina biso maza femme mariée mais ba tambola kazo kende ko luka. Mais eza ba msusu
avandi kaka boye azela kaka mwa mbongo na ye ya social ebima lia na ye azwi mwa mutu na ye bavandi na bango ata babali ye pete mabe na nini mabe te me omoni oza lokola mare abupi ya Rosette Lopini aza na mobali na ye Rosette Lopini mare abupia obetelanga lisolo ya album na yo album ne komiti ya JB Mpiana bandeko nanga usiselanga boye pona mame mili bofala kati kiankula uselana bakapela nasi kibula nasi ne kibula donc Claudien Luzitu mwana nga wana bana nga vraiment album omoni baloba ni biloka bien senga iumea na moto ebela vraiment vanda penza donc na ebi omoni ndeza na malgré to zela album ya vie na nga ma JB Mpiana mingi malgré ya nde umeli koleka meanga ya ezani balle de match biso ko to sala film balle de match sila to sala après to sala film belé balle de match na ebike ko salama mikufeli ayoki ngote maître liolo mikufeli ayoki ngote mes condoléances na famille ya Papa Lutumba, mes condoléances na famille ya les grands artistes maître liolo. Donc ba condoléances mais na ebike nga album nanga esenga ba financement. Au moins pourquoi non ça l'album wana non ça lango et ça n'ont sur 3 ou 4 chansons comme ça et puis pour valoriser culture pour valoriser culture pour to lembi makambo pa kinde ko réclamer musique ne yanga ku to za pour na artiste ndino ça ba nzembo nanga mwana obeta episode ocha na ba film bota ko bota film na français na jiba film nzembo na ba kimongo wana bokota nzembo nzembo mabele lisi bota po là olinga siko o luka place mo bo ota kuna déjà donc nde onanga moko ipupa dikap yokuta sakana kate po na minute otenze mona landi yo bekola bongo vie na grand mopao ota ni ya Marie-Jeanne Bololet ota ya ngai te na osala banzemo na biso ba mongo et puis mususu na oyemba moi des chants normal wa mongo no zo yembela biso ya kitoko wana eza dokoza sumo eteni Akimi kune sobata jemi sobota bona bono camion moko bono camion feta solo tombonganga bonganga ukaimbuma bolo kentonga tangwe kamidio kitampene basane yani camion mura inkelenga moye kelenga mo yani kamia odaya oye yani kamia omura oye wana promessa deuxième chant basimbi na landa galo nenela lina mayombo losangela lina onsoko je montre ankaija mabe ti fabela ombalela miniti velengo yao mama yeye fabela ombalela miniti velengo yao mama yeye ibodoe mama beti fabela basimba Amerika ngano nenela changala losangela ya MC ansoko jelineti ankaeja simo kabe ya onkitejo te mavelengo ya yo kabe ya onkitejo te mavelengo ya mama yeye ibodo MC Changala wana yana nga tangwa matonge donc ba souvenir ezebele mon grand frère Sylvia Wechi bomongo esanga basimbi Paris basimbi na Suisse bosangela Freddy bosangela Santos asambele iputa ankaeja simo makonda onkitejo te mafelengo makonda onkitejo te mafelengo yao mama yeye ibodoe pakupaka wana siko rythme sentiment Marie-Jeanne mon keke po na osala ngona fleuve
donc clip donc o senti penza oh mama ye ibodo e na boya mobali na yango ya o mama yo ibodo e likolo ajuwa na yango ya mama yo ibodo e yo pusa ko bete kengango ya o mama ojo betanga ite kasinga ndina to bola bino ouais album eza matata tike nango ba nini boyo kate na loba na tite te po batebe bakomozwa po omoni babiloko ndenge kaka vie boketo asalango nga sikoyo nazo rebondir po malobe belé zepa nanga donc ya nanga vraiment Valentin Bofaya ndo ya papa po biso zakanga ndo ya mama Emily Bofaya mama nanga Emily Bofala ya nanga penda na film nanga pa jouer noko nanga na mon village a jouer noko nanga Valentin Bofaya donc ndoi ya papa nanga papa Valentin Bofaya donc on a yemba na ye puis na bande ko muso ba yebi moi ba idéologie kuna quoi Jeff Jadi le teta ba fils kinkela docteur Jeff Jadi le teta kabila pe biso te docteur biso le bine ti osele nzem so yembele ka nzem ya bonyoma kaka wana bonyoma kaka oh bongo na lobby Batimbi azana mboka ni Jeff Jadi le teta docteur Njadi on kabela falanga velengo yao docteur Njadi le teta on kabela falanga velengo yao docteur Njadi le teta Bosokito panda shala na lukapa obi kalati na ke lukapa pena kuta na face à face na vie nanga Bosokito panda shala donc le vrai maboko banque Francis di kando motema ya Laura Mavinga donc deux fois Laura Mavinga yo penza Rabi Mavinga et Laura Mavinga moi na Belgique donc wana penza deux fois te omoni eza na bato mame milinzemba motema tous pepele ambetolo omoni ya neti bato lokwa Laura Mavinga ebike nde na Belgique Marie-Jeanne ataza na Angola baza api ba chitata na kibokolo Marie-Jeanne na le vrai maboko banque abiki loko ezate parce qu'elle me connaît abinga très bien donc tu na Belgique moi ba simbelo ba mbeli na maboko réalité même na Suisse pe moi ba simbela nga réalité po engana na bato be na Suisse n'est-ce pas si t'as des Milan, si t'as des Milan et à Babouja, Kaka. Un peu provoqué Marie-Jeanne. T'es docteur Njadi le teta. Kanisa pe biso ba tomaboki. Eh docteur Njadi le teta. Kanisa pe biso ti. Nzembo pe zali. Nzembo pe. Ne, ateza no ya kimongo, Jeff Njadi le teta. Wana kutu nde makambo te. Omoni biso ba mongo. Yo mona ndenge bokila lokondo ndeko na fali pour passer te donc ezo yo kana penza danger à part ye c'est le pas à mongo c'est le pas à la mongo azo ka nete Maman msiba yoga na maman msiba yoga na vraiment maman les interprétations yoga Jeff Jadi le teta yanga penza yoga na moi mke mongo salisha ya bien ça Patrick Njoli donc yoga na kadi et ça moi bien Marie-Jeanne Bololé et nenga tozonga mama so misusu koko de mazo sanga sin que to sisi na biso ata prochainement to koba oza ndako na biso héritième fois donc nazo ya nanga kala te héritième fois donc yo ende mutu ozana chicongolaise ozo coiffer na chicongolaise batunanga tout vraiment bazana chicongolaise boteninga regardé non ya malheur non ya ba kombo penda na ozongo bien talaka kamwana na bike bino tout ba teka ba téléphone ba bongisa ba téléphone bino tout penda na chicongolaise na ngabino ba mama kikolo nyoso ba teka ba kabelo wana batunanga ba mama kikolo tout donc des fois te na ba mama penza ya ba teka ba ketch penza côté ya sanatorio wana batu nanga penza donc na bosa bino te na ya penza na livre pona koma ba kombo na bino to kendaka no bozonga mpiaka wana te omoni singa lobi nazongi mpiaka c'est que nazangi $500 te nazangi moi plus te mais sui na pona sepeleza ke na yebi ke na kebo nazongi na moi 5000 moi 10000 mais tant sous na bimpiaka nangeza ke ya te kempia quand nazongi na moi 200 moi 300 te naza na moi plus mais nazangi na ona besoin tant sous na jango te ni tu vois que ndaka na nani que na ba mayonnaise wapi nani nango na lele moi ba souvenir te
Soukati. C'est bon, Marie-Jeanne Bololé, aussi Sinabiso. Coco Dema, merci à vous. Merci beaucoup. Au moins, on a une relation dans la vie artistique. On a carrière, on a une relation. De Tobaxi, on a le vrai Maboko Bank. Abi Marie-Jeanne, on a un camion. Donc, un avion. Un avion. Il faut se mettre un billet d'avion. Maman Monique, Jaco Nazola. ngam na banda mamba fe final bamba fe filana mete na fe filete na artiste te donc monio komi boye tata na kibokolo penza kitelo ba champagne banini ya ko fe filate ebiki Marie-Jeanne Zawana donc ingénieur Nzoko ebiki Marie-Jeanne Zawana donc isala bien ba mususu donc basé belé kilo o mimi mongo zaka nango Marie-Jeanne okomi mango na komi musique ya ba mongo na komi mayango mamaleki mobembo wana yokei mamaleki mobembo wana yokei kini malebo bisengo ekendo buka yo mikuwa ngana benga mamaleki andima te na makambo boya kiboya yolobaki okendo tuna minombwa okendo tuna minombwa emela nke maye koja na makambo ba gros bisous na bino bolingaka mele. Merci beaucoup. C'était là donc Marie-Jeanne Bololé qui prépare son album et Azolukaba Mesen Bandeko Olimba Yemba yo yaka soutenir œuvre Marie-Jeanne Bololé et Kozala malamu mingi ba mongo bo sepela mamenga bo sepela bo soutenir tout donc ba te bo soutenir ça la bien ba bo kula kapenza ba mongo wana bo soutenir donc ba o ba se manager bo lukama bo soutenir ça la bien mission fou donc merci beaucoup Marie-Jeanne Bololé. Je dis merci à Fiston Bassène de FB International Agence Assure. Merci beaucoup à Diezola. Et là je dis merci à Mémé Miline Temba. Merci à Angèle Kinkela. Merci à vous tous. Fils Kinkela, je n'ai pas oublié. Les millionnaires. Mon vieux Chitaki Diaka, les millionnaires, les vrais quoi. Merci à vous, merci beaucoup au vrai Maboko Bank. C'est comment son nom? Francis Dikando, le vrai Maboko Bank. Fumurwa Salomo Sitaluviluka original. Original, voilà. Ça se passe comme ça ici chez nous sur Kilongo TV. Merci à Coco Dema qui est derrière la caméra. Kilongo TV, donc à vous s'abonner les sous. Mobile Munda Moulaï, Coco Dema. Ah, non, le balangue est de l'autre côté. Merci, on se retrouve dans très prochainement. Bisous, Kilongo TV, bye. Bye, Kilongo TV. Koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV Kilongo TV bo s'abonner ebele Kikaka leri nyoso mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona Marie-Jeanne wana bakataka te ngonga nyonso bokomona Marie-Jeanne na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV Kilongo TV Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyaso Kilongo TV bijou bye.